Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Congo na biso ezalaka moto na moto. Congo na biso nde likambo. Congo na biso somo. Sans polémique, belle vie quand diversi la bisalu. Bandeko na ngai ya minene yango yo. Boyoka ba vérité ya somo. Awa nde ba vérité elalaka bandeko na ngai. Awa nde makambo ebimaka ka ndenge tolobaka makambo ebimaka nango kili makambo moko ya somo pas possible. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, namemeli bino si la bisalu pomba sen mwasi nzambe. De l'autre côté, pe namemeli bino belle vie kandi la patrona. Sans polémique bandeko nanga kandenge na zoloba na système moko ya kitoko encore kitoko mingi makasi. Bandeko nanga ba makambo wa ezande makambo ya somo, makambo ya kobangisa, makambo moko pas possible. Alors, avant to kota na mwa makambo na biso ya lelo et kozala bien na nous na sensibiliser bato onyon surtout. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba toli pas possible, chaîne ya ba analyse na niveau moko danse, chaîne moko kandenge boyebi, chaîne ya bana nzambi. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga bozwana nu bakiti bo vanda. Wana na bengisi famille bota toujours na bengisi les abakuko encore kandenge ezalaka bozwa bakiti na bino bandeko bo vanda makambo bongo ezalaka bien ozana kiti na yo ya kovanda otie mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni sucre na yo ezangaka te côté mosusu pe tia mwa eloko kolia tala kaka eza tongo donc ezalaka bien na tongo bongo toliaka pona kobanda bien journée na yo surtout ce que yebi ke lelo na osala na ngate en tout cas obandi déjà kolia mwa malembe kandenge ezalaka parce que on ne sait jamais nini ekoya dans les après-midi peut-être bakoki kobenga yo na msala mwa kop moko boye koki komonana mwa voyage moko boya surprise ekoki pe kozwa yo kandenge ezalaka donc zala na yo prêt zala na yo prête surtout pona damage na système moko ya bien makasi. Bandeko nanga sans polémique lelo eza belle vie kandi la patrona mwasi nzambe balobi belle vie kandi na kokabande likambo motema pembe maboko pembe makambo nyonso pembe ya ye nyonso tu ezalaka pembe. De l'autre côté pe tomoni ye moko si la bisalu pomba sen mwasi pe nzambe ezalaka bongo mwasi moko kitoko asololaka pe kitoko mwasi moko pe maboko pembe motema pembe makambo na ye nyonso ezalaka nango kaka pembe na système moko ya kitoko mingi. Ya minene eza nini? Belle vie quand diversi la bisalu. Bandeko nanga na ye kobeta sete. Na ye penza kobeta sete parce que it's too much. Trop c'est trop. Trop c'est trop bandeko nanga ye. Makambo yo ekomi kokende nango ka mabe. Yango biso kandenge boyebi chaîne biso zaka chaîne moko bana nzambe. En tout cas bana nzambe pe ba makambo susu il faut toyaka pe ko intervenir. Bandeko sané de trop. Tolo bango ka bongo.
makambo oyo ekomi kotambola mabe makasi. Biso nyonso na minute oyo toyebi ke Mams aza na ye na mboka na biso te. Mams azosala tour du monde. Azosala na ye tour du monde après travail na ye ya munene. Après travail na ye ya makasi. Oyo autaki kosala sala ba filme, komaka ba filme mataka kitaka, ba makambo kutu oyo bimaki ebele kili. Alors pour na ko se détendre, a préféré na ye akende tour du monde, akeba États-Unis, akeba France, akeba Belgique, donc tour du monde ko lelo aza kotoyo, lobi aza kotoyo, lobi aza kolobi kuna aza kotoyo. Bande konanga soki Mams lelo alobi ke non na kende vacances nanga na kendo beta tour du monde, problème eza wapi? Ya Belvi nini? Pourquoi biso bato tokoki koya lelo to banda koloba pe ke non ye Belvi kandi soki pe aza mwasi ya tembe ye pe abeta tour du monde? Bande konanga vi auto vivre to ti yango na mutu ezalaka concurrence te. Et puis bande konanga ezalaka course te. Dans la vie mutu na mutu azalaka na ba plan pe na ba projet na ye. Exemple na koki koloba soki lelo Mams ake ko beta na ye tour du monde, eza voyage moko abandaki na ye ko préparer depuis longtemps. Eza voyage te ki ala muki kana tongo boye alobi ke non zo voyager na beta tour du monde te. Ayebi ki asalaka. Alors, kiko bimaka bongo te. Il faut nanu à s'apprêter, à se préparer. C'est de la même façon avec Belvi Kandi. So Monique, non, je ne suis pas prête pour voyager, je ne suis pas prête pour beta ba tour du monde. Ah ok, n'a été. Parce que ayebi ke nazana musala nanu na silisa na se concentrer mais nanu na musala soki na Monique na silisi alende na okendo beta tour. Pourquoi biso batu tolingi totia bango neti bakomi kosala concurrence? C'est vrai toyebi ke na monde lelo. Monde ya théâtre lelo ba makambo wana o famille libota o les abakuku. Ezo latisa bato ebele ba polémique. Mais ba polémique mosusu bande konanga to toyebaka nde nini ya kotia yango. Tokoki jamais koya ko comparer si la bisalu na Belvi Kandi, jamais. Ngana koki koloba nanga mutu aleki moninga azate. Bango nyonso baza ba créa bana nzambe, mutu akela bango eza nzambe. Alors biso to tika koya awa pona koloba ke non Belvi Kandi aleki si la bisalu to si la bisalu aleki Belvi Kandi. Ba oleka moninga na nini? Bakoleka moninga na nini bande konangai? C'est dommage. Bamaka musu to oki koloba ngo ka bongo. Totika babiloko a bongo, totika ngo. Si la bisalu asala akomaka ba film na kitoko, Belvi Kandi pe akomaka ba film na kitoko. Moi je ne sais pas le pourquoi tokoki koya awa to telema sur les réseaux sociaux pour koloba ki non. Si la bisalu aleki Belvi Kandi to Belvi Kandi aleki si la bisalu totika ba makambo a bongo bande konanga. Surtout eloko oyo esala kinga vraiment lelo na ya na beta c'était na ya penza na sala émission na ngai. Eza pona ba makambo yo komona Mams a voyager lelo akiko beta tour du monde sikoyo bato bakomi kolatisa ngo Belvi Kandi. Soki aza mwasi ya tembeye pe a voyager. Eza compétition te, eza pe concurrence te, eza pe course te. Ndenge eza bongo mutu na mutu aza na makanishi na ye. C'est vrai bango nyonso tu mibale bakomaka ba filme, baza ba productrice ya ba filme. Mais cela ne veut pas dire que non, il faut bango nyonso basalaka soki oyo asali boye, oyo pe asali bongo. Ezalaka bongo te. Ezalaka bongo te. Ndenge baza bongo mutu na mutu aza na bambongo na ye. Mutu na mutu aza na ba calcul na ye, aza na ba plan na ye. Ba plan ya Belvi Kandi eza nde ba plan ya si la bisalu te. Ba plan ya si la bisalu eza nde ba plan ya Belvi Kandi te. Donc mutu na mutu aza na ba plan na ye. Alors, biso tokoki jamais koya sur les réseaux sociaux pour na kobanda, ko comparer si la bisalu na Belvi. Non, ça ne se fait pas comme ça.
tokoki jamais koya ko comparer bango te. Mutu na mutu aza na ndenge akotisaka musala na ye, mutu na mutu aza na ndenge na ye moko oyo travaillaka. Alors chers compatriotes, arrêtons ça. Yango tomona même dans la vie d'aujourd'hui, batu mosusu bazo koka ko évoluer te. Pourquoi? Parce que bamitié na mutu que c'est comme si azo ça la concurrence na mutu, c'est comme si azo ça la course moko na mutu. Yango ebele ya batu lelo bazo échouer. Non, parce que camarade nanga oto sala kana ye musala moko ya sombi ndaku nga pe fokaka ata si s'agit ko kendo kota nyongo na kokota nyongo te. Vie kendaka bongo yango ko simba touche na niveau moko pas possible. Vie ba kendaka nango bongo te bandeko na ngai. Yango lelo tomona en tout cas bandeko na nga na fongola moi parenthèse na betela bino moi lisolo ya muke kaka. Eza na couple moko bandeko na nga na yebi. Mwasi kaka parce que camarade nanga asali bongo, camarade nanga to sala kanaye biso nyonso esika moko. Parce que ye asombi lupango nga pe fo kaka to somba lupango. Bandeko atie mobali pression na niveau moko pas possible. Atie mobali pression na niveau moko impossible. Bandeko jusqu'à ce que mobali batie ko defa mbongo po basomba lupango. Tikoyo pona mwasi wana susi na ezalaki ka to somba lupango oyo kozala cher koleka camarade nanga. Bakoti banyongo pona ko somba lupango. Bandeko sikoyo bo futaka banyongo wana ekomi ba problème. Bo futa banyongo juste parce que ka lupango basombaki bakie koteka ngo kutu moins cher. Pona ozongisa mbongo abatu. Donc na ya bango o batiaki ba perdra yango. Tout ça pourquoi? Parce que moi si azaka likolo o camarade nanga salinga te ngande na tika la sima te. Vie kendaka bongo te bandeko na ngai. Vie kendaka bongo te sepela na oyo penza nzambe ya pesi yo. Vie ya compétition wana eza vie moko ezaka mupuse. Yango bomona abatu mosusu bakota katina band bakomi kokota tina bandako abanganga. Sepela na bénédiction ya moninga. Parce que ndenge toza boye mutu na mutu azalaka na ba projet na ye, mutu na mutu azalaka na ba plan na ye. Plan ya sila bisalu ezan des plans ya belle vie candidate. Donc mutu na mutu penza azana ba plan na ye. Nga na koki jamais koya awana lobaki no ba sila bisalu azana mbongo koleka belle vie candidate to belle vie candidate azana mbongo koleka sila bisalu te. Wana kutu etalinga te. Na yebi ke bango nyonso bibale bazana ba mbongo me ba mbongo na bango mutu na mutu ayebi ba plan na ba ya mbongo na bango. Ayebi ki nga naza soki na combien wona ayebi ki naza na combien na osala boy o pe alobi nga naza na combien na osala na ngabo ezalaka bongo. Via lelo bandeko nanga soki totie na mutu ke concurrence, totie na mutu ke compétition, bandeko nangai batu mosusu yango bomona na vie bazo simba batouche. Okomi olie o avansaka, okomi kozonga kasima. Pourquoi? Parce que okomi na vie wana ya pressé, okomi na vie wana ya koanviaka, okomi na vie wana ya mbangu. Alors biloko ya bongo tokotisa belle vie candidate na babiloko ya bongo, tokotisa pe sila bisalu te na babiloko ya bongo. Baza mikolo bazoyeba ndenge nini ya travaillaka na ba mbongo na bango. Soki lelo belle vie kandi ake na ye poto te. To lelo soki asali na ye tour du monde te. Cela ne signifie pas que non, Belvi Kandi n'a pas d'argent ou Belvi Kandi est pauvre, non. Azana ba mbongo na ye, mais azana na ba projet na ye. Ba projet na ye za ba projet asi la bisalu te. To ba projet asi la bisalu za ba projet ya Belvi Kandi te. Alors tout tika moi ba polémique a bongo ba polémique moko ezangi mutu na makolo te. To monango il y a de ces personnes à qui penza a fongoli caméra na epona osala be émission ki no bo moni sikoyo si la bisalo à l'équipe Belvi Kandi oleka na nini a oleka na nini tour du monde oyo soki lelo Belvi Kandi a se décidé que nga pe na voyager na kendo beta tour du monde akobeta ngo pe bien. Mais azana ba projet na yazana ba makamu na mosusu zo sala. C'est de la même façon avec si la bisalo. Tango la muka ki alobi ke no kendo beta tour du monde. Donc tout ezaki nango préparé à préparer qui tout
ayebi ke naza na bambongo na nga na kokendo beta na nga tour du monde naza na bambongo ata soki na odepanse bongo bambongo mosusu ekokota. Alors totika koya kotia Sila Bisalu na ba équation moko boye to Belvi Kandi na ba équation moko boye ezangi mutu na makolo te. Vie ya lelo eza vie ya ko faire travailler mutu. Vie ya lelo eza vie moko ya kovanda ovandisi makanisi. Okomi ko raisonner pona lobby ya bana na yo. Eza vite que oya na ba réseaux sociaux pona koya ko sala comparaison pona koya ko beta ba polémique moko ezangi mutu ezangi kutu na makolo to ça n'a pas de sens. Eza na sens ya ta ya mukete. Bande konanga botika biloko ya bongo nga na loba nanga. Na lobaka ya nanga yango na yela ki penza na lobi te trop c'est trop. Il y a de ces histoires oyo il faut to ya ko beta nango c'était. Il y a de ces histoires autres qui la biso pe otali bo vandi na ka calme. Mais babilo mosusu s'il s'agit à koloba il faut to ya ka koloba. Botika comparaison ya Sila Bisalu na Belvi Kandi. Mutu aleki moninga azate. Bango nyonso bazo travailler. Soki mutu azo travailler c'est kaza na posa mbongo. Soki mutu oyo entre ces deux dames. Soki ezaki na mutu oyo alekaki moninga na minute balingaki babando travailler te. Balingaki babando komaka ba film te. Balingaki baza na bango kana bandako. Bakomi sikoko voyager wana nde tolingaki to betela bango mimaboko ke Belvi Kandi aleki Sila Bisalu to Sila Bisalu aleki Belvi Kandi parce que bazo travailler te bango ka bambongo baza nango bakomi ko sala ba voyage kilikili. Mais aussi longtemps que bango nyonso to bazo travailler donc mutu oya aleki moninga nazo mona yete bango nyonso mibale baza sur le même point d'égalité qu'on se les dise comme ça. Bango nyonso mibale baza sur le même point d'égalité. Donc to ya awa teke Belvi Kandi aleki Sila Bisalu aleki Belvi Kandi na nini? Na nini? Mutu na mutu aza na donc na domaine na ye quoi. Barole ya Sila Bisalu oya jouaka Belvi Kandi pe ako jouer yango. Barole ya Belvi Kandi oya jouaka Sila Bisalu pe ako jouer yango. C'est comme ça. Ba film oyo si Belvi Kandi akomaka Belvi Kandi Sila Bisalu pe akokomango. Ba film oyo Sila Bisalu akomaka Belvi Kandi pe akokomango. Alors na mona te comparaison biso ba tokoya ko sala comparaison ya nini et pourquoi tokoki koya sur les réseaux sociaux pour commencer à faire des comparaisons là inutiles. Bande koto tika biloko bongo. Et au sunga te surtout na communauté na biso et au sunga nango te babilo mosusu baboya kango babilo mosusu bandima kango babilo mosusu pe otali bolobi na zana tawana te akoya ko sala ba polémique moko ezangi kutu mutu na makolo te na zana tawana te ezatana se concentraka na vie na ngai. Il y a de ces personnes au monde à bango bazo yaka ko sala comparaison ya Sila Bisalu na Belvi Kandi mais tala ba vie na bango tala kutu ba vie ya bana na bango eza pasi basi ba kotisa mibali na banyongo moko pas possible yango ba oya kaka pona visibilité na ya ko sala comparaison ya Sila Bisalu na Belvi Kandi. Comparaison ya nini? Comparaison ya nini bande konanga oyo tokoki koya lelo sur les réseaux sociaux tokoma ko salela bango. Bande koto tika biloko ya bongo. Tozala wana batu moko ya koya que non toye to encourager nos deux dames. To encourager bango penza to betili baboko. Misala bino bo sala zo monana. Lelo soki mam sa voyager to beti maboko. Oh gloire au Seigneur mam sa voyager. Mam talaka musala ya makasi o salaki lelo kende na yo réjouis-toi dunda kandenge zalaka na système moko ya bien mais tokoki jamais koya awa to ya ko benga Belvi Kandi ke non Belvi Kandi soki oza mwasi atembe yo pe beta tour du monde. Pourquoi? Est-ce que Belvi Kandi ayebisa ki bino ke azo rêver ko kendo beta tour du monde? Azo rêver na yetin na makanisi na ye aza makambo mususu la oyo azo raisonner o kuto azo rêver. Alors totika ba polémique moko eza nango inutile ba polémique moko oye ko sunga nango te totika ngo bandeko nanga totika comparaison moko ya mabe penza yango ya muke kaka bandeko nanga na lingaki na partager na bino kandenge ezalaka boyebisha na biso en tout cas biso tolobelaka mutu moko te tolobelaka na biso batu nyonso to wana penza suka na biso la famille. Bye bye et à la prochaine.